congodialogue.com. congodialogue.com.
Il avait promis la cravate d'or. La cravate d'or. Et mon analyse, nulle part où tu as la cravate d'or. Alors, Batiango, et tu as collé ta cravate d'or. Ambiance c'est l'équipe Makasi na kacha préfecture Brazzaville place manifestation sur Salamaya Ahmed Yala le roi des cocos et des pitons. Léopard de la SAP déjà la première position na kacha Brazzaville. Zala Kada akenda kenda zonga zonga. Bonsoir Kada. Ouais, bonsoir. Tout le monde na Brazzaville en pleine manifestation. Ambiance signée sur les cas. Ouais, ambiance c'est bien bon. Et là on a décidé Ahmed na décidé fort. Na immigration na sefa obi na yesa président langa donc na za desi makazi na immigration na administration nyonso salagi Ahmed na la desi takenga gordo ya Léopard usoko pa na desi makasi président langa na ye équipage mais
sa président à Moussa Kindingo. Pourquoi? Immigration à Médio, c'est Mamakamuna, Biso Tozabaktis, pour foutre Makamunioso. Prise en charge en haut, bon, prise en charge, prise en charge, mais on Nioso. Basara Makamunioso, Biso Tozabaktis, c'est un maman à bateau. Oh, comique et Toyaboé, et comme à immigration compliquée, Biso. C'est faux. N'a pas Johannesburg, à Paris, tu as d'abord regretté ma casse. La regretté ma casse, il faut pas président Média là. Parce que là, c'est les belés. Donc, on a regretté ma casse. Donc, mais si vous avez les bien que Bissot va sonner dans sa main, on a regretté délégation. Pour Maramoune revenir à l'administration, on a mal organisé. Ah, donc, on a donc, tu es un Bissot à Aboé. Donc, Taranga n'a été ce qu'on a dans le bagage, sans hôtel. Et c'est une peine à chancer, Babilamba, on a une. C'est une peine à chancer. Mais na yemba la moba na bijiti na sokolité na événement abu banana utekini na yé ba ina kota la laver mais tisiko na la vete na sala kanna makasi skada wa na bige kasi na bige bana poto bazola na biso na bige Cédric ya makilo le super mec Baritu Kulu na bosanyote Chesco Mwanza le super mec Janice Kramawel Aikaida na bosanyote Petit Nanga Aristos na bosanyote Julien Bolokelo Keto Er Marbiosh Kindoki Chief Dada Weston Chief bonsoir Bien Kalamata Yoebi depuis le monde de tes mondes Oh Dada Weston Bien Yoebi esprit ma bien en forme na lobi nanga mingi ça perd patron ouais ça perd patron en plus na un blouson oh Ahmed Alobelaka Ahmed Yala bien signé Python au crocoté papa Python bien signé Gianni Vexas caméraman yoebi sola ta mikateta oh Weston bien signé Gianni Vexas c'est du Gianni et ça na combo au se comprendre talanga na se papa Pascal Morabinto ba Brazzaville va gagner la Mokoto mais na ye na moni ngoti au se comprendre ce qui veut dire que ils sont limités dans la SAP au se comprendre oh Dada Weston makako mukolo aratareta pi te check merci papa Pierre ouais na sopelo mai to na kata te kosombelanga mai te kokata te me yambanga na mboka ya muninga malamu parce que moi j'ai vu payer en Europe deux fois ngana ke Paris na ke Suisse pona makambo oyo eza ba saper mususu ebele ala kata Brazza na bakenda te pa imoko te aza limité à Brazza velanga Jamul Kanza Zolanda ndenge na boye na uti Paris na ke Suisse na ye Brazza na ye ko démonter œuvre na ngai ça c'est œuvre d'esprit na créaka bilamo na butu na minuit batu balalinga na s'exprimer faut pas blaguer il faut chercher Jean-Charles Castel de Badjage et Yoji Yamamoto ça va papier non mais ça va papier c'est usage unique oh ça va usage unique au moins bilamba musuba okundela wa bibembe na bapoto mais batinda ngo sapera kisasa to ya Brazza la tiango mais oh ça bilamba ya fresh na forme bakanga vela nga Jamul Kanza na leli bilamba eza ya fresh ma Afrika sola na bangona ma Afrika le ça moi de la femme na pesina nous bana poto bana Brazza bana kin na pesi bino na ba bonne fête na ba mama tout na pesi ba mama ya ba président na ngai nyoso tout mi balé mbote ya trop malgré tout ba kombo za moi difficile mais na pesi mama Olive mbote ya trop wana za mama na biso journée de la femme Ahmed Yala na pesi merci lisusu félicitations na musala zo sala ya kosangisa journée de la femme pour ba mama to yaka na kati ya Brazzaville mingi na yebisaka ka bana Brazza lelo bango balingaka ba costume yango pe lelo mama Afrika na beteli bango ba costume
aba costume ozo na longwe na ngwana akota na style français ponga mingi na betaka Japon mais lelo na lati style français pona la kisabango te bilamba ngo tozalaka na biso nango toboyaka kolata ngo te tolataka na biso pango metala neti grifo otaker ki couche mwana nyonso to abetaka forme sape nyonso tu oyebi grifo oyo andima te mama Afrika abetaki eloko ya solo tala bino moko bomona na se na lati nini William ya boot koma William ozomona ya koloba mbanga pasi na ochange kala mingi te na kati ya ambiance ba mama ma mère ba betilo ba pièce foto tuna bango pourquoi ba pièce ba boyi maputa. Bonsoir. Bonsoir. Tuna ba costume pourquoi ba boyi lo maputa. Parce que biso toza ba sapologue to lataka kitoko lelo journée na biso Ahmed Yala salaka que oui 8 mars tozala na ba pantalon na biso parce que to lataka kitoko o 3e édition nous on a besoin na biso na ba pantalon. Le plus grand sapeur du monde, en croquant piton, et l'imbattable en croquant piton. Natikela bino ba tissu bo débrouiller. Pour le garou na bino, je suis le plus grand. Non, c'est pas nous, vous pouvez venir avec nous. Non, prenez les arrêtés depuis là-bas. Non, c'est le coup d'avait failli. Allez les arrêter depuis là-bas.
ma pièce rare, ma pièce rare. Oumela. Salute. Papa Wemba. Yes. Imprimé. Ah ouais. On est ensemble. Yeah.
Merci. Merci, Amen. Nouvelle génération, parce que de génération en génération, parce que la génération et à tant esplanade, il y a visibilité, il y a il faut beaucoup comprendre ce qu'il soit à et c'est la énième fois qu'il vous reçoit et qu'il vous reçoit afin que vous passez un séjour agréable à Brazzaville. Une fois de plus, applaudissez très fort. Et c'était super. Alors, applaudissez s'il vous plaît. Au sein de la 3e édition du Festival international de la sapologie de Emou. Atikali kuna congodialogue.com. congodialogue.com.